Feregola yemba na nzembo na ye bamamba bakolanda onga na salaka amibenga ya mukolo pamba pamba te botala video ba comprendre jusqu'à ce qui bake kosomba ko defana Rolls Royce kaka pona feri oza suka na ndimi ki oza ya mukolo. Vous allez correction. Un petit rappel. Et boyo bate que fallait ça adikoka. Fallait lingo landa faire effort. Ba voiture nyonso fallait landa faire somba na vie ya fali. Lelo ba voiture ne tambola lisu na Congo, itambola ratin. Fallait landa ka faire esko yoso ba correction. Et là on y fallait repérer ça faire correction. Na voiture sombi o et pour là o à cause de crédit. Voiture a au crédit. Faire à ba crédité. Gouvernement congolais président Fachi tala fallait à la nili sous ferré. Fallait au kolanda faire ti au kotikara musique. Ne onanga o lo bake fallait corriger faire na sasni. Combien de fois tu fallait à somma o alanda faire na carrière ni fali total nga fali. Beta musique ondeko. Beta musique. Faire à l'école na ma pango, faire à l'école na ma voiture. Donc, bêta la musique, papa. Bêta musique. Rendez-vous quand on a encore arena. Au monde, on a président orchestre Moko, a comme un fan, il y a collègue, il y a musicien. Ce que les musiciens, on a des fanatiques, on a des salandés. Tant que Moko président, on a des fanatiques, donc fan, il y a des musiciens. Avant d'appeler ça conseil, on a félicité d'abord Robin Omundibu, à mon aki danger na musika à se retirer. Mingi les autres la veine abiso Félix Oazé kwa moko bongo vie a manka ki ba ministère sous respect azala ki trop sir na soi-disant numéro 1 à Congo jour à concert na Adidas Arena a contact ki trop na ba fan ya soi-disant numéro 1 à Congo ezaki pe jour anniversaire ya soi-disant numéro 1 à Congo a benga ba fan na ba fêter à mon jour ya concert ya Félix Oazé quoi mais via betaki poto yemuka comprendre kité jour ana été à qui vie à comprendre que kolinga kozara na ba parti prité sala be fort na o perso lelo lisusu tomoni soit disant numéro 1 a bengisi ba fan na ye na concert ya René Soso otoyebi kazalaka ndeko na ye bato ekolo moko makambe belé ba fan na ye ba décevoir ye encore pour la deuxième fois. Conseil on a appelé ça lelo été ya ba obatikali lokola ba misusu na mutanga ba kombote mais message bozo comprendre lo ni na loba boni ko sala ba effort na binote ko diembela ka soit disant numéro 1 mais bozo ba déception. Merci vraiment félicitations aussi na ba Fabregas ba respecta ka faire egola mais ba diembela ka na sima faire egola te ba sala ba carrière na bango perso et merci aussi na faire egola même azaka na ba petit na e encouragera bango ba sala ba boulot na bango lokola ba depuis pomba ba Fabregas do ba zebele ba inosa balume ba diembela ka faire egola te mais ba yoka juste conseil na mais ba sala ka ba effort perso donc ba mission o bozo ni mosala ba effort te na Congo bozo continuer ko diembela ka succès à soi-disant numéro 1 mais bozo za la dessus bozo comprendre te et roté ya bino na mikolo o ezoya yango les défenseurs na utolo bakaka félicitations vraiment na Robin Omundibu parce qu'il y a monaki danger akimaki na musika mais mingi ba o bazo kanisa kete kozala pembe neza ko réussir to bando tu na bino kaka moko ye wana bendanaki kuksi ya mulai yo siko moto komo sundola ba fan na yo moko comme okena o comme fan ya musicien numéro 70 numéro 1 donc o komi na yo petit bitinda o komi na yo donc mwana na ya liboso tout na okato tanga kombo na otemikolo les défenseurs naza pour na fula batute mais analyse na Congo eza autorisé mutu tout azana na droit sala analyse na sala analyse na onga na remarquer concert ezaki les 7 max ya lobby ya René Soso bomoni o eleki na ba fanatique à soit disant numéro 1 na ba fanatique ya ye moko ba décevoir ye vraiment eza mawa ete ya ba obatikali merci faire gala comme si musique est passé ninga mango musique l'équipe bilanga na passé bato musu bakokina mango sima mandule te bakoti siko na mafinga bakoti ba polémique ba base balongole ba base bakomi koya ko l'accepter ba bien matériel musique eza bien matériel te bien matériel eza ya user privé
ils ont bien publicité bien public les ba œuvre artistique na yo si vous bino bozala be capacité pour l'accepter ba œuvre artistique na biso na bino si vous bolinga bo beta tolo ki boleki fere boni s'autoproclamant ki bino beta 58 concerts par an 2026 yango ata concert moko 3 mois de 3e mois yango to côté ata concert moko te bobeti ata soirée moko te VIP to moni bino ko participer mais bozo ba to liboso boya ko sa jeunesse ki non bino bozo na calendrier surchargé boko sa bato non biso to za ba artiste liboso so bi avion bo louer avion na bato po botambora mo 1 mois et comme on boso bi avion depuis on a tiré l'autre monde suite na makambo avion wana te tout le monde peut na parking bo parka avion wana ezate na aérogare bote ezate lisusu lelo Feregola kina ina Kolwezi abeti concert na ye a gagné na ba mbongo na ye azongi Kisasa asomba mutuka na poto mutuka na Rolls na ya ekita na kini toi Fere boya ko laksa bato matala na wana ki atiaka na ba statut na ainsi de suite ndi bokuma na osima mutuka ekiti to zu ba rimer ki fere zu mutuka to moni ba photo ya bato musinde ba publier no pas faire quelques jours to moni Feregola tambo na Rolls na ye. C'est ça la grandeur d'un artiste. Yabino sikoyo bokina concessionnaire bo défi mutuka. Mais bobando sala ngo publicité ou tana ba stati. Ce qui réellement za mutuka na bino. Ce qui réellement za vraiment mutuka na bino. Botia on stati boité. Bongo kitsana ngo koma na Kisasa. Tout le monde est roulé na godro Kisasa, ne ton dimi ke za mutuka na bino. Tant que mutuka ne komi Kisasa te, to ka accepter te ke za mutuka na bino. Beaucoup fin affaire qui a somba mutuka na Kolwezi to ndimi mais to yebi ki na Kolwezi ba fabriquer mutuka te ba fabriquer mutuka wana jamais mais ce que to yeba ya bino soki réellement za ya bino solo ki bo sombi surtout mona ngo tambora mabela Kisasa surtout mona ngo sali inane chez bino na Kisasa là to confirmer ki eza ya bino parce que affaire gola atambola kanango depuis faire côté mutuka ne wana so sala ba sorti ba concert zo beta VIP amataka Rolls na ki akina boso na politique akina na ba mutuka na ye même Ferrari na ye wana à l'époque et ba 2015 wana azana ngwazo rouler na ngolo na 2026 ça so ki be mission atana ba mutuka ne wana mulongo biro na to ko tsibango bazana kati ba mutuka wana ba petit frère ne ba na kati ya mususu ya zana kati ya mususu ba cousin na ye parce que faire ça n'importe qui te faire ça artiste construire sur vérité. Azate qui artiste est dans le coup pour à cause sa public, bah c'est plus sa public non. Moi ce que j'aime de Feregola, c'est un artiste qui est correct, qui est vrai. À ça la makamute pour le impressionner bateau. À ça la makamute pour na oyo et puis ça va jeune goût pour ba jeune pe ba kota ko salango. Ya ngotango ba kaza ya mukolo botera tembe. Bo moni yet ndek bazolanda yet. Ayaki na Rolls bango bayoki mutemi et sui bango jusqu'à ce que ba ki ko kangana ba concessionnaire. Ba fabriquer même plaque ya komona bango ce que c'est logo na yo zana tira ko fabriquer na mo plaque ta ya yo logo ya yo ekobunga te eza ya yo ba komona oto ba do tambola ngo zo rouler nango ba koyeba ke za mutuka na yo non pas que vous fabriquer nango plaque otia nango tozo continuer ko yeba bato oyo bazana ba imatir baza bana ba koli na onte bazana adolescence mona mbala zo ko portuga mona mwasi po mona mwasi ndeso sombelo wa sika atina kabato tuba yeba ki ya sombelo wa sika mais vraiment ko so sombelo wa sika asala ko makelelete asala ko ata makelelete alinga toujours monde comprendre que non eza yanga po tangazo sala ngazo utiliser ngola tango atambola nango bato ba bagezele ko nangai no pate ya bambarango ba kombo elo ba bambanga nango kombo za ya mutu te za ko defa ba defa ka po ba impressionner nango bato et c'est ce que j'aime de Feregola il nous donne les éducations a édikaka biso na ba sortie médiatique na ye a édikaka biso na banzembo na ye c'est ce que moi j'aime beaucoup de faire. Si vous avez jeune au construire vie na au réussir na vie, Feregola c'est un modèle. Vraiment un vrai modèle. Parce que Feregola a ça la makambo belé na coulisses. A ça la makambo belé na coulisses pour mon résultat après. Ali ngate boy be makambo asala. Mais ngande bo mon résultat ya makambo asali. Ce que j'aime de Feregola c'est ça. Un vrai mobile za na discrétion. Moi si ndazala agité ali ngaba mona ye baye kiazan le hôtel a son moi ça quand même à brandir en aussi des non un homme ne réfléchit pas comme ça un vrai homme sur sombi loko a garder dans coin
et oumelema mukinde alakisi yango mais moi si suka sombi eloko kaka esika sombi wana faut kangango déjà photo a poster ba yebakino asombi eloko jamais comme un vrai noko asombi eloko mama banduka kangango visika na photo jamais so kangi nango photo ako garder yango comme souvenir que date telle na somba ki eloko non pas te ki akangi ka photo na bando publier asali ka vidéo na bando publier un vrai noko tango asomba eloko ya ye ya bien akanga photo asali vidéo za souvenir à garder à publier sur les chanter mais ce que moni déjà un mobile bani ko saba jewana boy bagaza souvent mobalité boy bagaza mona mobalité il faut ça la maturité